Tata Tina na pesi yo mbote, na pesi ba nyonso oyo. Bazo finga Niki, tope bao finga Fali, tope bao finga bana ya Nana Ketchup, tope bao finga bana Niki na pesi bino mbote na ye. Na ye lisusu, na koya lisusu. Na yebisaki bino que bo pesa ngande mutu na bino kasi matoi te, mais je comprends que ebele ba komi ko comprendre. Merci pour vos commentaires. Na quel lisusu ko yebisa bino boye. Libala ezana makambo ebele. Bolingo ezana ba facette ebele. Tata Tina, avec tout le respect que je vous dois, tata ozara na couple na ote. Bandeko ya basi yo 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 yo. Baningaka basi ya bandeko ya mibali te. Pona nini yo 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 yo. Oyebi nzembo wana. Maman, tozala pena sérieux. Tozala ba sérieuse. Tata yo po na foyer na oti. Nano toyoka ta mukolo moko te Niki atelemi a lobelango. O jouer à la protectrice koleka makambu nyonso to ndenge. Tata Tina zwa kiti cha liboso fanda. Niki menga audio na ona yokaki ndenge lobi ke bana baza ba orphelin cha kiti ofanda. Fali Ipupa naza na besoin na ona convoquer yo ma star préférée Fali Ipupa Aigle Mobutu. Pardon, na ko très occupé, mais pesanga 2 minutes zolanga kiti papa to solo la. Bana nyonso ya Fali Ipupa elongo bo chakiti to fanda po maman abetaka lisolo na bino na ndenge ya sans prix, sans parti pris aye ko beta lisolo. Mais Tata Tina to yoka nanu po naza particulièrement na lisolo ko beta na Tata Tina avant na kota na quoi que ce soit tokei toleka le biotindelenga ya pardon na mona ki onte eza comment on dit image batu ba moni batu batali. Alors on a dit soka bon et puis là on a battu na suki sana ngeza comprendre une bonne fois que fallait à bala aza marié oza pe na libali na yo obimakana bango déjà tika tous les jours comme fali na ndako même bana na yo ba bengaka maman elle force. Maman, il faut qu'elle comprenne que c'est fini avec papa. Il n'y a pas longtemps où tu as fallu message, fallait annoncer dans Keina que toi, moi je suis mariée. Ta mère ne fait pas sa vie. Keina et ici papa na bango que non, oza la mobali. Tant que Keina le bien papa na bango vérité que oza la mobali. Au bêta Keina jusqu'à ce que sanza. Keina ke pas tata na azulenda. O bosanyango. Mais ozoya ko loba makambu awa on dirait baso ngatina na na guerre na Niki nga na guerre na te. Ngelo ko na siliki po okoki ko sala nyonso. Nokoki ko finga bana na ngai te. Bana na mes pauvres enfants. Qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Et loko nga na siliki on a la qui sont pas là qui sont OK. On ne touche pas à ma progéniture. Yango na ye ko répondre na lobby na les news des stars. Et puis message no oyo lobi otindelenga pardon. Na mona ki onte. Après koyoka discours ya Tata Tina, on se croirait où là? Je comprends pas Tata. J'ai beaucoup de respect pour toi. Nazana respect, ngana monkaka batu respecter. Mais je suis tellement désolée parce que je suis une femme. En tant que femme, il y a de ces histoires qu'on ne peut pas faire. Oh, il y a de ces histoires qu'on ne peut pas faire parce que toi, en tant que femme, il ne faut comprendre Niki, ou comprendre Nana, ou comprendre Bango Nyonso. Koza na position te tata. Bako kabela o lelo, mais bako kabelo éternellement te. Famille oui, ba changera ngote. Mais yeba que na affaire à moi sina mobali. Makambo ele kanaka na kati. Famille zaka na makasi moko ya kokota na ba profondeur te. Na sens nini. Oyo fali ayebisaka Niki. To ayebisa Niki kala. Yo a na maîtrise nangote. Tu ne peux pas venir nous dire que tu connais la vie de ton frère du début jusqu'à la fin. Ata oyo fali alobananga na bafana. Ezala biloko oyo ezana ba zone oyo kokota te parce que oza yaya. Parce que tu vas jamais te mettre sur le lit de Fali. Impossible, pratiquement impossible. Nde biloko esalaka que mariage ezala ndenge ezalaka sacré wana. Ndenge moko yango nga siko na poser pe question. Tata mwasi. Yo po mwasi. Oza pe na couple. Obala te na tuni kaka na ndenge mabete. So da fallait yaya. C'est que yo yaya nanga susukoleka. Mais c'est juste une question, je pose juste une question. Na ndenge mabete ya impolitesse pété avec
avec vraiment beaucoup de politesse que je vous dois, tata. Pourquoi c'est toujours vous qui sortez? Na tout ni, hein? Fali babota ba onka mi balé. Et Sili, ba misou bazala raté. Je veux juste savoir. Ce que les abongo ça là il a un commentaire na sena yeba. Pourquoi c'est toujours tata Tina qui vient parler sur cette affaire? Fali ba kabonana moi si na yeba kabonate. C'est à Fali de voir. Ce qu'il va faire, Fali, c'est pas un petit garçon pour que yo ça la jouer protectrice à la protectrice au linganeti au côté la Fali et tout ça. Les amis ils ont sopa yo et sopa Fali. Ils ont sopa penda Fali pourquoi parce que les bimaneti que Fali mutatinda ga yo pour yo réagir saka. Fali est assez grand, assez mature pour savoir ce qu'il a à faire et ce qu'il ne peut pas faire. Yemoka loba déjà activé kakipaka kokolo. Kakipaka kokolo ça suffit pour faire quelque chose. Au contraire, tant ozo koloba, ozo bomamo te ozo pelisa lisusu moto koleka. Donc la paix que tu cherches entre Fali et Niki, nabana wana, nazo mona yango te. Et puis pourquoi à chaque fois au la apparition médiatique, ozangi sakabana te mais toi tu parles qu'on laisse tes enfants. Ngana tikala ko mona nulle part. Je sais pas ningo lobi ke Niki ayeba ko finga banana yo asimba ki toucha banana yo. Mais quand toi tu touches à ses enfants, toi tu veux qu'ils fassent quoi? Donc yo ya yo bana baza plus enfant que bana ya Niki. Donc toi tu as le droit de faire n'importe quoi sur les enfants de Niki. Niki n'a pas le droit de lever son doigt pour protéger ses enfants. C'est une mère, elle a le droit de protéger ses enfants. Exactement. Yo pose à moi si au bon type banabasi. D'ailleurs on a vu à la télévision partout que moi non mon corps moi si à balaki. Ce qui est comme lié lelo makamboye comme la Niki. Ozana courage à oleka na TV bisa biso mambolo ba. Que moi na ngai oza mona moi si tika mobali abatu et abala et consort. C'est vrai que Niki doit laisser Fali en paix nakati ya dibala nae. On ne peut pas encourager mutu de sa bali nae yo ya ko troubler foyer nae. Moi je ne peux pas accepter ça. Mais une chose est vraie papa, pour maman. Pour nani yo faut ça la rabon. Yo ne faut jouer médiatrice. Hein? Ou ça le comportement le ko batata moi sur boto la rabana, ba benga la rabana ba ndeko na bango ba julu pangu. C'est le comportement que tu es en train d'afficher. Hein? Mais moi, je ne vois pas la différence entre toi et Niki. Non, mon atte. Ce que vous reproché Niki, bois puis différence c'est ça entre yo et Niki parce que vous agir ndenge moko. Ce que vous avez na maturité moko boye, pour yo za ya na bango nyonso. Ezaki na ndenge moko linga me makambo linga ko matina niveau te. Et puis comment de ça apparition médiatique te pour yo le Niki na bana wana ba makila na yo. Ba ko changer te. Dans des likamwa de salama bongo vous êtes lié à Niki jusqu'à la mort. Et alors, yo en tant que mukolo, je crois que tu vas atteindre tu vas bientôt entrer dans la cinquantaine, il faut quand même moye bakozana nenge ya kozalela. Nazo ya na silicité maman na mela moi mai. Donc na meli moi mai na moi jupo na zo moi inspiration kitoko pe à propre. Donc tata Tina avec tout le respect que je vous dois, oza yaya na nga ya ebele, respect nyoso na ngo likolo na yo yaya. Nga ndenge na zabo. Naza na ndeko na nga ya mobali aza na problème na mwasi na ye nga eloko na koyeba ko trouver kozala kaka paix parce que nga pe na mwasi c'est certes il y a de ce comportement qui peut t'énerver par rapport à Niki par rapport à ses réactions et tout ça là mais ce qui est sûr maman oza mwasi to linga te to yembela yo bandeko ya basi yo te maman te ça la paix bon parce que Monique comme nana mutaza na place yo faut soutenir o lakisa nana ko soutenir na donc biloko ça les biloko moko ya flatterie ba bengo flatterie parce que c'est totale histoire peut-être comment avant wana ozaki proche à Niki tu avais aussi dit des histoires sur ton frère auprès de Niki o pela msupe bakisa pela msusu eni ya Niki likolo ya mobali pe likolo pe ya kobangisa par rapport à mobali na bana na ye mais lelo bino ne se boko ba saint na ba sainte pour bino na succès. Yaya, une chose est vraie. Okoko samba na muto oko selema pendant 20 ans batu bandimé yo ba croire yo. Mais la vérité finit toujours par triompher. Et puis je veux revenir pour dire à tata, la tata des enfants. Ceux qui ont lié à ta 50 frères Niki, na tango wana ya avant tango fali n'était rien wana. Ceux qui ont lié à kanisa tango.
soki niki asalaka pe bolamu moko ata mokolo wana zo ata bolamu wana ndenge niki olobi kabeba na yeda ya mutu eka otingama ndeko na parce que mwana mwasi c'est normal soki mwasi alingi pe mobali akoki pe kotingama ye ezalaka pe mais tokofaire croire na niki te tokokoma te kozwa bana tokoti bango na makambo wana tokolinga nde topesa niki conseil pour kayeba kocomprendre ça serait peut-être difficile mais au fur et à mesure akocomprendre mpo nga mpe na mwasi déjà mpe nalinga mobali atiki nga ake kolinga mobali mwasi mosusu mais nazaka na posa na ye jusqu'à ce que ça m'a pris quelque temps pour na comprendre que non il faut que natika parce que mobali osaka nanga c'est pas donné à tout le monde muso cause à 2 ans muso cause à 5 ans muso cause à 10 ans et puis la blessure elle est forte pourquoi peut-être Fally était le premier gars de cette fille il faut le comprendre que souvenir on est longora facilement te déjà ba fille muso ba sans foutiste oh ya ki parana été asala ne makamuni na ndenge na ye mais ezala ba misusu o bazala kala mususu pe afandi yendo zaki bolingo na ye Fally a fait faire à cette petite fille là à l'époque des histoires que yo pe yaya na yo yebaki tu savais na ko finga mutu te na boy prison mais na lo baka vérité je réfléchis à haute voix comme je le dis pesanga bongo tata pardon kozala si dur na mona mwasi o te parce que yebi ba bien fait na ya kala Oyebi, qu'est-ce qu'elle a dû sacrifier? Yango la monsieur Kangakaye pas Fally ti lelo. Yango ça la ke passe le fait de voir que nyonso wana ele bolenge nanga soki na vandaka nanga na luka nanga mobali mususu. Mais la monsieur nanga na vie nanga mususu. Tala ndenge Fally déformer vie nanga. Et puis oyebi que spiritualité pe na makati makambo wana pe zali. Yo posa conscience. Attention na miso abotoli ngondimisi sa bango te mais yo yebi que za penza bongo. Et puis Oyebi, c'est quoi la vraie version de cette histoire, tata? Oyebi, alors laisse les enfants tranquilles. Ce sont des enfants autant que tes enfants. Si tu protèges tes enfants, Niki a pleinement le droit de protéger aussi ses enfants. Tous les kalisusu. Azan a droit de protéger pe bana neka ninga yo protéger alobi ba simba te ba tuta te ba ningana te ba pema te Niki aussi doit protéger ses enfants. Na oyo nyo se tali eloko tali bana na ye, il faut aloba, il faut intervenir. Et comme une bonne mère, c'est comme ça qu'elle doit faire. Ngana yebi mutu likolo yako mobali abaliye bafandi mobali bavandi na ye mobali wana atiki yake zo mwasi muso abela liboma bazali mobali pe mususu pe mwasi pa atiki abeli pe liboma pe bazali beaucoup misaka oh ndenge zana l'infidélité elle était infidèle. Pendant qu'elle vous donnait de l'argent, elle était infidèle. Vous le saviez, vous l'utilisez. C'est l'infidélité que vous lui avez appris. L'infidélité que vous lui avez appris pour se faire de l'argent et soutenir ton frère. C'était kitoko. Hein? Même la dame, la première dame aujourd'hui, Nandaku boye baka pe ke mbonga mundele bo banda ko lia tata o lia ki nyonso et puis ti lolo lia ka pe ya ba misusu ba balle perdu mususu pe o lia ka pe balar na bango mama bara bongo to a mwasi ko sala ka bongo te des sorties médiatiques en effet ne font qu'empirer la situation pour déjà te comment aider aussi ça makambo yo par rapport à ce que Niki avait dit ainsi de suite na loba kinga na loba na mutunyo sonda mundambo metika ko bimaloko yo za femme forte, une femme parfaite dans son foyer, tu n'as jamais eu de problème avec tes ex ou le père de tes enfants ou de tes enfants ou de n'habiter comment hein, je connais pas ta vie moi na le belango est zapété pour y a na réseaux sociaux avec qui on a mais en tant que femme il faut avoir de limites. C'est vrai que tu peux te nerver sur ceci ou cela, mais il faut avoir de limites. Surtout quand tu as un téléphone, quand tu as attaqué, banao ba jamais makila na bango ko changer ka iza ya binoti mukoye sakoya. Mukolo bana na ba ko mabatu ya royo ka soni na musu ya yo pour ko makoko bana na onde bango bumba osunga bango. Kanisa cha maele katana kana. Je reviens à Niki. Niki Menga. Certes, la douleur peut être forte. Sorozo mona tata moronga na mona nazalaka na mama moko na yebi bien. Mobali moko abotia ba na 5 asundola yake na bala mwasi mususu baza pe na bana. Abala kutu pete bazalaka na mwasi na mususu pa botisi pe mwasi na mususu. Cette femme là se met à insulter cet homme ici pour
aza na position te soki kaka moi problème à classe abana ebandi abandi imbécile ya mobali oyo makambo asalanga komona ye ndenge akufa te batuta. Vous comprenez un peu le choc. À chaque fois kazalaka liboso ya problème oyo etali bana que bana bana insuffisance moko quelconque azokoka ko réaliser yango te. Bien qu'elle se bat, c'est une femme très forte, elle se bat. Oyoka maya mi se bandi ko bimae. Ah, papa na biso ayebisaka nga, bandi ko raconter histoire. Papa na biso ayebisaka ngai, il fallait pas na bala mobali oyo. Nga na yoka papa biso te. Tala nanu, moi na liboso, ah mukola ba keina oyo. Mais maman na le lati lelo. Et c'est normal. Abali pété, hein. Donc cette histoire-là n'est pas que pour Niki. Baza ebele. Ce n'est pas que j'encourage Niki. Niki, je ne suis pas d'accord avec toi du fait de dire que nos bazar orphelins pendant que leur papa est bien vivant. Tika ya ça la vie, tika fallait ça la vie na ya ça la makamu na ye. Qu'il soit là ou pas dans la vie de tes enfants, fanda ça la vie na. Na yebi que bana poto bazara très éveillé que biso. Ebele ba ya roloba awa que non. Ne nous obisa bana bongo. Je suis sûr que ces enfants ont compris les choses, le bazar mature ba comprendre makambo belé. Ba comprendre la injustice belé dont ils sont victimes. Exactement pour leur maman, envers leur maman aussi. Basi ebele ba ofongola mbanga ba oloba. Nazo sambela nzambe makasi ekomela moko na bino. Mibali na bino batika bino bakende ailleurs. Total la siko réaction à mutu na mutu. Soki kozala ndenge nini. Ce n'est pas quelque chose de facile hein. Ngai na bolenge na nga nazaki na plein de vie. Nakuta na mobali moko boye asali singala makambo famille nanga mobimetika la ko sala te, je le fais par amour. Mututa ko loba ko falo boya na minute wala la personne qui manipulait l'autre ezalaki wazaki plus âgé. J'adore adorer nzambe kandi na ko adorer pardon. J'aime Fally, j'aime sa musique. Aza fierté na biso, mais quand il faut dire la vérité, moi la vérité va me compliquer la vie quoi. Parce que nga penda côté wana ngoloba nga penda na ba bêtise nga na sala pe na bolenge pendant qu'on me manipule, pendant que ba manipule ko va na relation mususu boyo yebi que ça relation bien na roya bête la bino awa. Je crois très bientôt là je viendrai avec mon story time. Je vais vous expliquer ce que moi j'ai vécu na roya robeta pour na yo que la ngo sonité et puis la personne bon c'est fini mais ça m'a pris du temps pour na roya ba ko pardonner la personne. Je me suis sacrifié ti na niveau moko boy mutango ce qu'on se sacrifier là ti lelo na tikala na moi méfiance moko envers les hommes. L'homme super homme te sala que ti lelo na balité parce que méfiance on a na mobali eza et comment qui na niveau moko élevé que lelo nde nzamba zo kangola ngai. Je ne voulais plus en parler, je ne voulais même pas. So mutabi sanga je t'aime, je sais déjà qu'il ment. Bien qu'il y a solo pe bazalak. Je comprends parfaitement Niki Menga, mais Niki, je n'étais pas d'accord du fait que tu puisses dire que Banano Baza ba orphelin. Tu peux pas le dire parce que papa la bango azalaka bel et bien vivant. Si kaya sa la vie na mukolo moko akoyeba ko zonga mutu. Bana oyo ba kozala choqué parce que mutu aboko li bango banda 0 mois ti bako mabatu za maman na bango. Pasi na bango et kozala pasi ya maman na bango makasi. Tu t'imagines qu'au Kenya maternité au déformant nzoto likolo ya mutu moko pesa ye mwana pe mwana ngazo reconnaître na mutu ngazo reconnaître na eba nangote. Ozo imaginer obi que moi si sur matina li ya travail eza entre la vie et la mort. Elle pouvait aussi mourir pendant l'accouchement. Est-ce que boye barango tant ozo ndima ko pesa mobali moko mwana c'est parce que olingi soko lingi te olingango te. Olinga osala ngote parce que olinga to perdre beauté na yanzo te pe elle était encore si jeune. Elle avait de l'avenir devant elle. Akoye ko sala ne makamune musu po ba parents na pe ba mendo pekisa kinduleman. Mandima ko va na nduleman. Elelo nduleman ngo tala ninga wanga na bana ngo yo moneli pasi. Oyo kanisa siko que ba sacrifice nga na sala. Ba makambo nga na signer ba signe agoga nga na beta, ba réputation na bebisa. Na signer ko sala makambo na ko sala te. Nandima ko sala ngo po anini po na kaka na garder mobali na nga aza papa ya bana na ngai. Nazongi pour dire une chose. Bolo barake ngbala o nalinga pe bafana na problème personnel na yete mais na place nazo sepela na yete za que soki azalaki mama malamu mais makambo ekomaka na proportion ezwaka te. Surtout pour na bana nga lobela ko nikite po nikele ya ko gérer nikite.
Mais pour les enfants, nga na fanda pe na mobali na bana. Jamais en aucun jour. Nga Mireille na koyoki koyebisa mobali wana na kuta eba loba na kate na bana. Moi c'est tous les jours que j'étais en train de pleurer. C'est jamais na kova na mobali oyo a solisaka bana na ete. Bongo mukolo moko. Seke komelinga seke bana nga pe ba kozokaka même sort. Na kolinga yango te na lingi te na boy, il faut solola na bana na yo. Il faut na komo benga mona wana ndaku. Na ngai akomi koyapa na nga. Na rovandise na bani ko expliquer. Et ça m'a pris 1 année et demie ou 2 ans. Si ba yeko yoka na moko ba yoka na yoka esengo. Bien que koyoka na bango ezalaki, on senti que moi naza na ba garde sur ce garde, papa pas sur ce garde. Mais ezaki esengo po nanga batu nyonso, ba moni na miso batu nyonso ke bana na ba yoka ni na papa na bango. Maman na bango je sais pas, na yebi koute so relation na bango ezaki ndenge nini. Mais moi na wana a comprendre makambo ebele tango wa solo na papa na ye. Ah, il y avait une personne, tierce personne na katika ti mutawana ke no mema information kotoyo, a même information kotoyo, ndete yo ko sisa makambo wana papa na mona ba yokani. Bien que l'amour paternel et koko zonga su ndenge zalaki te po déjà ba perdre ki déjà eloko wana, mais place nga na condamna kanana yangwana. Et na ko sala analyse moko na zongi sima na lobi bon. Bolobi que nana mutabandaka na fali avant. OK, on est tout à fait d'accord. Si que histoire à Mundele Koko à partir à quel moment? C'est que nana pas trompé fali. C'est que nana tant que libala pas Mundele azalaka na fali. Tangu akel libala pas Mundele nike eko kuta na fali. Baboti nana esimbite selon l'histoire. Pour bino mboye bisabiso ango. Et simbite famille à Mundele wana baboyaki ne nana aye kozongela fali ba esko kobota après moi na mi balé donc balanda na ki ba moi. C'est que la personne qui trompe le plus c'était nana. Parce que yeti azaki na fallait bana tromper ou c'était fali qui jouait le double jeu pour kazo abendara côté ba musicien ba vivra abendara pas nana abendara pas niki na côté elle Paris. Mais ce qui ya nana esimbaka na Mundele mbeto suka wapi? Dites-moi, Mbeleto Souka, wapi? Peut-être que l'agissement ya Niki, en tant que oebi que Blédard, na moi na poto, ko sangana bango za rappel moi makambu moi mingi. Il fallait peut-être compréhension en temps et puis na âge aussi. Mon bal il peut pas ko moi si, il faut taper la maturité moko boye. Ce qui t'a encore rappel ko gérer moi si té. L'homme soupe nana ya ki moi bango bango po yoki Niki na zemi ngape fona zombala moko. Azupe mbalamoko nde sali ke baboti ba la même année. Donc c'est un peu ça. Et les loyo, tout le monde crucifie Niki. Maman, kanga mutema. Ce serait pas la fin du monde, maman. Et puis une chose est vraie. Muse sur tes enfants. Tika roib sa banque papa na bango za orphelin, bana ba koli déjà ba yebi ko comprendre nuance et puis bana poto ba vitesse. Bato balinga bakolisa bango lokwa bana Kinshasa bapesa bango ba éducation na bani lokwa bana Kinshasa bango mo bana poto batu na soki mangamba boyo komela bango bana bango ba réaliser neni bana bana ben polina ndako kondima te baninga ku classe te ba droguer mais ba yo pesa yo leçon morale pendant que bavanda na yo te bavanda falite elote yango ngana ninga osala ba jugement personnel te na sala ba jugement nazolo ba bien nazo réfléchir à haute voix, j'ai réfléchi et ça ba réflexion na ngandi na osala. Mais c'est pénible, triste de voir les femmes crucifier cette femme. Oui, ce qui moi c'est un choc. D'ailleurs, oui, bien d'âge le baraté que moi si nengaza on a ébi ko multiplier nyo so ko tchana maboko na. Si tu lui donnes le bonheur, il va multiplier le bonheur. Si tu donnes le malheur, il va finir ta vie. C'est comme ça que Dieu a créé la femme. Yangwa benga aide. Et si cette femme est choquée d'une manière ou d'une autre, biso to mon aka partie extérieure Yeseberg mais partie interne ya Titanic boyebite pour mon moi c'est disjoncté boy vous comprendre certes il fait ça là pas si yo tu mobile no kuto boka bwana za na kanepe lorote mais yo quand même pas si pour ça normal. C'est naturel, bino momo comme ça on neti bino ba Robocop, bino eswara bino te consorté.
nga na bimisi makila na nga pona mobali moko moya après mobali wana et déformer la mususu vie na nga et changer parcours na nga nyonso et zongisa nga bazongisa nga ba chance belé ya mibali belé ba ko bala nga et tout ça là et puis sima nango mobali nga zo reconnaître même pas bana wana azo ignorer bango azo komisa bango mukie. C'est quoi ça? Nga na sepela na beta maboko na kumisa ye. C'est ce que vous voulez nous faire croire. Et comme la bana na bino, et comme la bana na bino tota neni bosala. Et comme la bana na bino mama bota na bino tota so bosala nini. Des hypocrites, des flatteurs. Boza ba flatteurs, vous voulez flatter. Yango bozo mema bat na ba erreur po bolingo flatter trop. Tolo ba réellement ngana lingaka fali na linga banze mone na lingaka mambo salaka. Mais na ka oyo, il faut tolo ba ke tonton fali a obeta mabe. Bana, peu importe l'erreur, bana basa. Bibiso, to sala ba bêtise mususu que parents pena a betioti a mona munongone peut-être bibi que non rosa sou moi na ngate. Mata mukolo moko tatikala ko ignorer nga. Jamais. Jamais de la vie. Et moi na wazana maman na ye. Wa bokole depuis 00 jours. Ti lelo. Bano bavana la maman bango depuis babota ma ti lelo. Bavana fali na moment nini. Alors fali faut yende muto ya kopesa bango affection soka pesi bango affection te bala bazana affection na eta bana ngota bana bazana ngota dobotika biloba loba bilorbiche congolais na bilorbiche congolais za na jugement de fonte ba uti kopesa bino statistique e bimi kuna babi congolais landaka malanda ngulu congolais asala jugement de fonte po problème analyse dans la moutou congolais congolais analyse moko bidon et peu fanatique flatteur sera linga zwa moutou sera lingi pour fallait mona ya tchaeka abani ko yako sala bisala sala non. À un certain moment il faut être juste. Niki a sa part de faute exactement. Makamino c'est le cas là ti histoire azeme comme ça oui Niki a sa part de faute na likambo na kenanga na mabe soki nga nazara na possibilité ya rozala na numéro na ye. Non, qui n'a pas essayé comme ça, on a proche, on a pas essayé comme ça, mais qu'à jouer on a été. Oui, ça a dû blesser, fali à 5 pardon. Et les qui fali paix à ça ni qui m'a bé. Et c'est comme ça. Et les enfants n'ont rien à voir. Peu importe que bana baloba, tant que maman la bango azole la zo capable si bana ba réagir. Ba kota à quelle mesure ba ko sauver, maman la bango ko sauver, foyer papa la bango la maman penser ko zonga mona nyonso ya mokili. O ba parane ba divorce ça la yango. O asala ngote komone nani ata yo pozo yo kango zo finga wana yo posala yango nga ona mona papa mona mama moko bakabwana 20 ans plus tard bazongani 20 ans plus tard bazongani mais maniki nyonso eza mokano nzambe landa siko conseil nanga fongola Niki na ena conseil pona yo Bible lobi boy mieux vaut un pain sec dans une maison de paix que plein de richesses na kati ya querelle. Mama tika oyebi te nzamba o préserver na danger nini nzamba o préserver bana na yo na danger nini oyebi te tozalaka na mutu moko toyebi abando kaba makasi mazaka na batu na kabela keza na batu muso akabela ate azo kabela bango soki bino bo insister abi o nga na pesi bino yango nde ya bino na pesi bino teza ya bino te c'est après plus tard ndaye kopesa biso définition ya pona nini biso to bando zo mukie basu bando zo ebele na ebele wana bando zo wana ba ina ba prix à payer ozwi te kolela te mama oya yo eza ozo komela yo oye komeli yo te eza yo te faut jamais l'oublier nzambe asalaka makambo pamba te nzambe asalaka makambo pamba jamais tikala na makolo ya nzambe linga bana na yo na makolo ya nzambe na makila ya Yesu continue la vie certes nyonso eleka na réseaux sociaux ekozokisa yo oui dis-toi que zwango na sens que nga pe nasalaki mabe moko boye pourquoi nalekanaki nasalaki makambo ya zemi alors retour nange eza wana basusu kutu bazoloba ke mwana azalaka basusu balobi obelaka mutu basusu balobi oza mythomane maman batu musu bafinga bantu sur internet na vrai vivre ya koloba no ate lote
mais internet epesi biso nyonso ba pouvoir ya koloba ya kosala na ba abruti na ba bourrique na ba intelligent na ba sage na ba bête na ba moyen tosangani tokende kaka. C'est demain qui va justifier tout. Conseil nanga isa que quand on lobby, si pour toi tourner la page c'est considérer Fally, considérer tes enfants comme orphelines, d'accord. Si c'est vraiment ça qui peut te réparer, alors vas-y. Kende nango bongo. Tika makambo kokota te ko salaka lisusu vidéo te ya makambo, sala vidéo makambo susu. Même quand ça chauffe dans ton cœur, ça la vidéo makambo susu. Mais ngai constat moko pe na ko sala ezaka. J'ai compris que ce qui réellement Fally na Niki baboyana parce que Fally alobaka que Niki a trompé et que Aina est na niveau wana. C'est kalingaka epe makasi. Ya makasi parce que on dit toujours le sentiment le plus rapproché de l'amour c'est la haine. Et quand on aime fort la personne, dès qu'il y a trahison, on l'haït aussi plus fort. Dans moi, lingakata koyo kate po ezala bolingo moko chokaye. Si c'est réellement ça, j'ai bien dit si c'est réellement ça. Mais soko moni mobali ayini mwasi makasi bongo seka lingaka epe makasi. Et soka linga ko approcher été, c'est ka yebi que étincelle moko ka ke koki po nyonso eba ozonga en ordre. Alors fuyez. Borosilika mais na lobi ka vérité. Au moins so yebi faiblesse non pas moi si moto mobali morobo. Et ka zoki sa yo lingo au tourner, au ça l'effort au tourner ce page là c'est qui autant. O linga tamu kolomoko te beaucoup dans la bakwa morobo carré moro 4 murs et tout ça là. Pourquoi? Parce que o yebi que bolingo ebelo za na mutema na esala keloko. Na zongi ici sur interview ya Fally kuna na Abidjan alobi que dans le passé les parents avant ba trompa ka pas moi simoko. Qui vous dit que zala ekara Niki? Na ebisi bino. Fally n'avait pas comme femme que Niki et Bafana. Peut-être bangonde mbaye bani. Ça appelle la basi mususu na jeunesse na ye. Moi si na liboso zala Niki te c'est faux. Donc, on va tromper Pekala, on va tromper Sika, on va tromper à 19 ans, à 20 ans, à 22 ans, à 28 ans, à 26 ans. Même après, une équipe peut tromper, même pendant paix. Hein? Boutikako, Boutikaka, ko détaillera ma camobozo supposé et au commissaire ya solo. Mais pas Timba. Ya Fally, ya, na lingako fort. Je t'aime trop quoi. Pas comme une femme, hein? Comme mari et femme. Na bolingo pena ya mwana mboka ozo sala lokumu ya bana mboka. Nene pena lingaka yo, nena linga daju, nena linga Gims, nena linga ba oba Inosbi, ba oni so ba tombola drapeau à Congo likolo, kana domaine la musique te na domaine mususu pe ya mokili. Ya makambo mususu, ya ba invention, ya ba makambo belé. Mais papa, cherche à arranger avec tes filles. Moi, je ne te parle pas de te remettre avec Niki. Non, du tout. Même pas. Yo, en tant que papa. Oh, ne c'est quand même te pone la yi bango maman le quoi Niki. Ce qui ozolo bakara mabe, yo me pone la ki bana wana maman wana. Pose qui no libre à repona moi si mon sous mettant linga ki ye, basi ba linga ebelo linga ki ye. C'est qu'il faut souffrir à ce que au payer pour que tes enfants soient tes enfants. Il faut payer. Pour me te pone la bango Niki maman. Alors, surpasse-toi na manière nyonso. Luka relation na ona ba neza la bien. Ce que s'en foutre na Niki c'est pas un problème, mais Luka relation yona ba neza la bien. Romona que ce que yona ba na boza bien. Et calmer nde bolobaka mitomani ya Niki. Et puis prends soin de tes enfants. Papa za ne loko moko te za irresponsable. Le rôle la parent azo ko zo soya bana na été. Yo moko vivre dans ba luxe, oso ba montre ba cher, ba mitu kama kamunyoso. Mais comment tes enfants peuvent vivre dans une maison oyo fauteuil nango ata yanga na kolinga ngote. Ngam na nga célibataire na kolinga na ngo na ndako na ngata. Na kolinga monda ko na pesa moi classe moi neti kaka. Bana na yo ba filma ndako na bango te. Na ba raison ebele. Mais yo papa ozo vivre bien ozo li ozo mela. Moi je me demande ce qui neni bosala rapport otiki moi na omoko quelque part peu importe nenga zaleli. Yozo li ozo mela o vivre vie na yo bano ba okemba.
Bano bao pona konouer 2 bouts du mois bao kemba. Ato sili ke libana tu peux pas te fâcher quand na ba responsabilité na yo. Non papa na ngantimba. Hein pas fali. Tano talanga. Tolingaka o mingi. Nga na ko fingo jamais de la vie. Je sais ce que tu vaux. Je sais ce que tu es pour mon pays aussi. Pour ce qui yango te tonto yebote. Na ina ko taper makambu na oti. Mais na lenge na lingela ka yo wana, nde na osenga yo papa en tant que père. Si tu peux t'en foutre de leur maman, mais Lucas solution pour abana na yo. Maman lera kaka na sima bana to boya ngondeng ata après 50 ans yebi ko zongela na bana na yo lobi ko pesa bana nombo mama bango lera kaka. D'une manière ou d'une autre, po ba okabela mama bango. Donc lo bake bango zoate pa na sima mama eza faux. Muto yebi so bonga lokuta. Lucas obongisa na bana na yo okomona ke tension ekokita. Prends soin de ceux qui attendent que ta papa et dit badiata que je te salue. Oh sous le cas où quand je salue, bangonde ba retirer pension alimentaire yo kenda akuna te. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tindela bango ba loba internet ba loba te yo tindela bango. Yangonde mutu et ko kangisaka bango monoko lobi. Mais le fait de leur abandonner, c'est là où c'est pas intéressant. Et puis maman Tina, tika longo la na makamuna yo. Wa mukolo wa bébé te. Po ya kota makamuna ya ko lobela yo et consort ainsi de suite. Niki on la comprend. On a compris na et pona moi si il faut na comprendre so na disjonctele mutu moko boy a même virage à vie na ndenge moko na disjonctele peu importe l'homme son à 5 erreurs moko boy pe mais ça pouvait aussi s'arranger ndenge yo boye s'arranger alors er moko nga personne na vani so la tali na botele ba na mi balé mais ndenge nika na disjoncté pe et comment papa Ntimba na rozonga ka na conseil opesa yo ya kopesa ka Niki ya kopesa ka ma bafana yaya bana wana ba kila moko na bana na yo mama makila moko ki yanke na makambo ezalaka te fallait kotika la star de toute la vie te même Michael Jackson aleka ok fallait à Michael Jackson te donc akoleka kobosa na te lobi to bongisaka yango abonnez-vous massivement.